eloko mosusu pe na loba mwa point mo moke pona Guignolo yo Chatumba. Chatumba depuis obanda ko finga nga no na loba makambo na ote. Ya na solo likambo parce que on comprend la situation za na kati ya Kinshasa. Na limbisa à Paris et pas à Pasteur Francis Lola. J'ai cité quand même son nom parce que ils allaient na kati ya boutique na ye. Au sala ba vidéo au finga na ba formule tout oyo finga kanga. C'est bien, on a raison. Mais jour to kuta n'est pas Francis Lola, yo zalaka na mastano a dit l'ondolé na churamboma. Demistano wana. Ngala na tomboka, Pasteur Francis Lola kalmenga. Chatumba osenginga pardon, ebisinga bino odon limbisanga, so na finga kona ba vidéo parce que na yaka osala beige. Yango ne fona tanga kombo, non so na tangi kombo na ote, vidéo na nga ba otala ngote. Donc yo, ozo répéter ngai, mais po batu ba congolais batala la vidéo na yo. Pasteur Francis Lola kalmenga. Aïpsinga bio donc tikaye, donc à sengi pardon. Je t'ai pardonné ces jours-là. Na limbisaki yo, na bi bon y a pas de problème et les kanango. Même pas une semaine, na moni chatumboliki na vidéo bandi soko finganga. Na ebite son na salara onini. Après, tango ba aventure oye salami chatumboke na Kinshasa. Tango komi na Kinshasa, ba vidéo no kutunga na ndo mona otibe bat ba otindelanga mais na talaki quand même. Na moni nengo bandi ko finga bato apoto, ofingi bato bazaka na France, ofingi fodage, basala ba sécurité, au fingi ngana la tamoli mosoki ya Château Rouge, ainsi de suite na kokufa ba okundanga na cimetière à Pantin, c'est bien bon. Mais eloko moko bosana ki Chatumba, okendaki Kinshasa na tenalier. Kana mukanda te. Malgré ando finga bato apoto muso bazana mikanda te, mais yo pozaki nangote. Moi si yo balaka na Belgique, pozana elelo, moi si wana a boyaki yo a kei saka mukanda. Jour au Kendaki pour renouveler mon canal à la Belgique, bah il sait qu'il faut y en a moi si on a koko y en a été mon candidat bébaki. 2017. 2018 au bandit au sala manœuvre au koli misapina yo. OK ko boaka je viens d'arriver. Yo Chatumba. Tango ba nommé Chilombo na Barwande au bengi Kamere. Kamera ibisa bino yaka yo ibisa Kamere no na sala mon candidat na oyande ni Kamera ibisa bi kene na ambassade ba peso tenalier. Aucune ambassade, ba pesio tenalier au Kiti Kinshasa. Tant qu'on au Kiti Kinshasa, caméra pesio mission déstabiliser ba odon. Banda ko finga bango sala ba vidéo. Au sala libiso ba vidéo Chatumba au fingo na répondant ta yote na kipa yote. Ndengo banda ko finga wana mutu moko pesinga dossier na yoke oza okende Kinshasa na tenalier oza na mukanda te kuto oza na récépissé ya ofra. Biso ngai na bande ko mosusu to kito komele ofra. La vidéo na yo to memele au frère que moto yo azana problème te botala yo na Kinshasa au frère ju bonne note anile ngunda na yo nazo yebisa ngo siko lelo na Kinshasa tango komi caméra tindi au to nazana ba audio batindelinge uti Kinshasa yo moko avoué au fingi tina suka filme caméra simbisio touche atie au conseiller na cabinet moko boy ya ministère moko boy banda ba au conseiller a prometaka yo peso passeport diplomatique pour ça la aller retour pour au soigner makambo na mikanda. Si le Kinshasa. Mpia kapeza na banda place kutu bachayo wana ozo mozo kaka ba détournement de fonds ndenge salamaka. De libanda. Ah ba odo bazana raison Rwanda za mutu te tala caméra simisinga touche. Tala caméra simisinga touche baso boma ba congolais Chilombo kuta za na pouvoir te ba Rwanda nde ba dijembo kana biso. Okomi ko lukanga na ba téléphone pour senga pardon. Ulukanga ipa ya batu yo Chatumba. Nando solana nde komo azaki na Kinshasa, bozaki na hôtel du fleuve. A signalo ke na odona téléphone kimimbango pesanga ina yoka ivona biso ko pesinga ka garçon na solution tout na finanga. Nde ko na akati ayisinga bi odona mono osiliki na kati oyebi komba nde ko wana. Avanda kana France auti pe kini mikolo. Obandi ko kende ko lukanga pa ba connaissance, nazana besoin na senga odo pardon, nazana besoin na senga odo pardon. Place moko kende ko lukanga na yebisaki mista ona enregistrer lenga yo. Parce que ngana za nzambe te pour na limisa ko tout le temps. Masa wana enregistré yo ndongo zo finga Vital Kamere azo yiba mbongo mboka abali ndumba moko boyi ba osala tapage ya mbongo ngaku tuna ozo lokote nazo kemba na Kinshasa en tout cas ba Rwanda il faut ka to luka solution to benga na bango nazo ninga na senga odon pardon alimbisa nga ndenge Kamera bande ko tinda nga na finga yi mais Chatumba na limbisa une fois devant Pasteur Francis Lola devant Churamboma devant Adil Ondolé mais nazan zambete pona bando limbisa ko tout le temps yo kanisa ki Kamera ko peso nini Mutaloko so yo pauvre malheureux. Yo za sir pena ba Rwandais ba koko pesa bino ba Congolais nyoso déjà ça la vidéo a dénoncé occupation. Soko
combattre, c'est mieux au secteur, au komi ko lukambongo na yo ke, au kindi na kaona ba. On a baronde ba sala réunion. Congolais nyonso déjà dénoncé biso a discours na ye, to ko pesa yete parce que esprit na bango ezaka toujours na mbongo. Siko kamera simbiso touche, na garage moko boy soit disant aux na cabinet moko boy ya conseiller moko boy ya ministère moko boy ozo zo mbongo te okembi ozo comment comprendre ngo senganga pardon kamera ngana chatumba ngana olimbiso ngana limbisa yo chatumba il faut leka na ba vidéo ndongo banda ko finganga chatumba ngana to tikala ko tambola te une fois na memayo na voiture au sur on to zaki pasteur o tiki mwasi musuna ndako muzaka na Bruxelles na mwasi o senganga na voiture ngana de Bruxelles jusqu'à Paris. Moi, si on a to kitisa ka nanière Gennevilliers pa na bango. Yo na yo kitisa yo na porte de la moi sinon bobo ya na yo wana. Ngo boy. Na ye na même pas ko sala non déstabiliser moralement. Lokolo zimbongo te o kembi kuna na Kinshasa ndo lingwa osenganga pardon ya obombana. Non. Ceux qui pardonnent au lingana ndimango il faut les kanaba vidéo. Omoni ba Rwandais basimiso touche le koso ba congolais. Bo kufa kaka boye. Boye bi Valera mabele te bozolanda ba Rwandais o kansi Rwanda opesonini. Na place kutu nzambe ifalaka sala ta ligoro do moko boye. Nzamba sali o mutu. Donc jour nzamba sala ka zaki na asala kere. Il fallait que nzamba sala ta chatumba ligoro do moko boye. Mais ligoro do ngope ya congolais te. Fallait que ça soit ligoro do moko boya Rwanda to ya Uganda to ya Burundi ovanda kana terrasse moko na Uganda ou kriaka kuna to yo kakata makelelo no ligoro do mona Congo. OK na kini o comprendre que maboka bapa ya Chilombo sali kopne na ba Rwanda caméra zo rezo kende Rwanda misusu bazo plaçango Rwanda ozo lukanga tango yebisa kichura mbo solo o yebisa o do sengo yo na ko limbisota o lungeno no wana obandi ko lukange pa batu o boye bisa odon nazana bezona sienga pardon en tout cas mboka pineza na maboka ba Rwandais caméra za Rwandais mais chatumba ngana yebi caméra va yo na mois de juillet 2005 caméra yaka ko lukan biso ngai na ba rimoke a corrompre biso sérieux na 2005 écoute za ki corruption lokuta te bazo na mbongo mbala moko et na Francis Kalombo na McDonald ya Max Dormois McDonald na tilelo ezali kamera binisa mbongo ebisinga bi odon 5000 euros yango yo sala ba shopping billet ke beaucoup tana kanambe ngana boya me arimo ka kendaka bomona ka photo moko bebima na Facebook arimo ka telemina kanambe na ba mende boy ngape na ngana zala na ebisaka Vital Kamerhe jamais na ko trahir mabele nanga wana na zolo ba bien na juillet 2005 na juillet 2005 Kamerhe yo chatumbo zaki na Angola tso na Zambie. Parce que na Zambie kuna oboti saka mosa général moko boy kuna okime kuna ba bomayo oye na Angola mbongo yaka na ngopoto ba église ngana ebi Kamerhe va yo Kamerhe lola opese lote à part promesse na lokuta mais Kamerhe tanga yako corrompre biso na 2005 ba yaka na mbongo Kamerhe fungola diplomate ba héros na boyaki ko jwa Kamerhe ye moko kuta lobango ke odon azalo kwa ba mususu te pona bimisa mbongo na miso odon do aboya ndambongo ko bangisa ngata chatumba ozo luka osenganga pardon oyebi réputation nanga oyo ozo yebisa mista non Kamerhe bande ko tinanga pona moralement yo peno za sir pena yo ko déstabiliser nga ngana kembati ngana bunda komba ote pona zo mbongo to ba pesa ngamba onakanga monoko eza na musicien moko boya yebana ayaka na mbongo yango yo ngai to kenanga na bobo Kongo mbongo yango yo na yebise na bi na ko teka mboka na pona mbongo te botuna César Ngadi wana botuna même Dani Bokombe wana kanamba tinda bango na mbongo en plus atinda bona mbongo mais nazaki na voiture kufelinga une semaine azanga même ata 100 euros na somba pièce na yebisaka César Ngadi na bi mais na garango libanda autoroute ngaza congolais lokwa binote biteke naza Superman na l'équipe baninga tout mais naza lokola binote moi je préfère même na tambola makolo ke na teka Congo tala talibanda ke na teka Congo tango Kamerhe zo ko lukanga yo chatumbo zaki na Afrique Kamerhe zo en face abi odongwanda zo ko sabino mbongo na parler avec villa avec piscine te olingo tambo na voiture ya sikate na sika na sachet est-ce que rango Kamerhe za kanamba za la besoin kutana bino
ebisa Vital Kamerhe en face na ebisi na bin non ngana ko okuta na Rwanda onata d'ailleurs yo moko toyokani na Arimoke muta bougete Arimoke andimi mais 2 semaines après na Arimoke azana Kinshasa Arimoke azana Belgique 2 semaines après na azana Kinshasa ngi kota ko sanga ono omoni simbité garçon aza méchant tout mon akato continuer combat comme biso ba congolais toza naïf to bandi peka akobunda parce que na 2005 api toza na sobelete Kamera yeko lukanga kutu siriona kutu kikolabo batu ayebe na bango teke ba congolais ba oteka mboka ba misuku ba zengi na bona bolo yenge na ba ambiance biso dia to soki conscience na boya mbongo na boya tout kaka yo Tchatumba ndeko ki ko déstabiliser nga po Kamera ndo tindao naza na audio na yo Mr. Ona na ebisaki enregistré ye a master pa ibisinga boza lokoso grave ozolia biloko mu abi muta uti potone na zolia la mikuwa boloko amboa ngabi mekasi asa muta lokoso master na enregistré yo naza na ba audio wana so na lobele lo Tchatumba nazo zela o meka ko leka na internet na pesi vraiment autorisation na lingi vraiment sala leka na ko chasko audio wana ba Rwanda ba ko kata o kingo mbangu ndengo zo finga bango Amida Ndumba wana abali bali bazo saba tapage soko na lopango na bango ba misaka mbongo bakabela kabatu ngana zo akute lokote e koma kutsona ile lopango na bango il faut batika ngali banda sentinelle azo vandi sanganenu basoda bazo sanga o katsanga ma prestelema kote kuna omonde Rwanda simbiso toucher tout olobi ekoti na audio na nango na colère na bino troa surtout bino ba congolais bo déstabiliser combat oyo na colère na bino je préfère même kutuna tika tabaronde bazonga Rwanda ke bino omoni nde na sali oje na landio malembe na baby si mukandano na ofra na zuika ba video ndo finga so batapoto na kena ngona ofra na lakisi bango ba comprendre que ayo opposa kini siko na landio malembe place ozo kendo yoka mawa place ozo kendo lela po nga to solola na ebisi moninga wana na bien enregistré bato okutana na bona kini wana bazaka ba Mr. Langa ba ebi ke odo manda otambo na voiture na Kinshasa kutu oda zaki ko saba cop na Kinshasa kutu akala na doka bila mutu 200 300 dollars na Kinshasa ya kala batu nyoso okute na bona kino oso na ba ebi shote ke naza langa richité mais naza mutu la reko bang sangate nzambe vraiment il fallait que ça la Tchatumba ligorodo hein asali ka Tchatumba mo ligorodo mo bavanda na Rwanda to na Uganda to prier combat tout bo komisa combat inutile na biso oko fingela nga na nini Tchatumba ozo finga nga kapo opesa avantage na bapaya basi saso na roboma nazana ba audio na yo nazana ngoa omoni place na memio so lelo pa na tangi komono na video Tchatumba cela veut dire naza na ba kleboa Kamera zotindo abi il faut odoko finga kai mikolo nyonso na ba video pona ko déstabiliser batu balanda ke soute o tretenga indumba o tretenga nazana basi partout ko wapi yokutu bolumbu no eza na internet moi si oyo na kayo na yena na voiture si oyo bisaka mo sona ke lokola abala kate abota kate milimu mabe eza na nzoto na yo il faut kotaka na nzoto na ya basi po yo moko sila na milimu mabe ona mona mo santo kuta na ejo nani papi cheke va kufa ayibisanga makamu nyonso wana na yibisaki na bite Tchatumba ndenge aza wana amelaka ba Viagra boya ye na église no po prier yo lobi ke non lokola azobala te aza na milimo mabe baloka eseke milimo evandaka na sexe na ye ya basi il faut yo moko kotaka kuna po yo ke losila na ba démon comment pasteur aza na la langage ya bayanke pasteur abinga moko il faut na kota no kuna po na récupérer ba plan na sila na ba démon na démon za masa na yo po botamando ki Tchatumba na sale loko batindelo ngo talango soki ka ko répondre nazolinga ta okomata na Facebook ata ko video ko salate komaka na Facebook yo odoma kambalobe akosi soki video eza pasi komaka na Facebook na yo na olakso pena motema mabe ndenge ezalaka na kozwa audio wana na tie yango mokili mombe yoki yango Kamera yoki yango Amida yoki yango barwandi pe ba yoki yango bazui décision ndeni ba osila na yo omone pa France nde babomai ngaza na Kinshasa te mema to inange zoyoka et pa France babomai pona nini et parfois c'est à comprendre que tu l'as besoin de pouvoir à comprendre que Rwandais bazo gérer ndakanyete akomolo babe abozela sona zongi poto na ko dénoncer bino excuse-moi tant ba yo kiye ba bien moto alinga ke ndoganga na poto to kozwaye
moi ba malaise muke banda ko sala na vertige à moi ya Kinshasa na vertige ke baza na pouvoir été akena dispensaire nzoka dispensaire akenda kana izaki ya bango moko ya ba service na bango ba beta etongana et pas France wana wa utaka Belgique akufa na Kinshasa ba beta serengi na maya pompe ya kanisa za kisi bomonda kenda chatumbe tikaliyo etikaliyo parce que ngako ni mutulonga soki traître akufi na okaka sengo ya blague te na sepela kana ndenga blague te un collabo de moins parce que muto déjà teki mboka soka akufi za bien bolongo li poubelle moko bwekei ke batulwa ba shebeya batulwa ba arma ba fidèle banzala ba kufa ti lelo tozo luka solution pona bango mutulwa chatumba soka akufi o ezalo kwa ligoro do mo ba Rwanda akufi nzambe vraiment falaka sala batuloko la bino ba chatumba ligoro do me ligoro dango vanda na Congo to vanda na Rwanda on sali tout pour déstabiliser parce que caméra mutamande ko tinda yo pe yo moko za ko avouer ngona audio nazo luka odona senge pardon en tout cas caméra simbi singa touche en bon odon comme nzamba limbisa ko tout le temps on a limbisa ko pas passer Francis Lola ozala na ba di londolé limbisa ko jour en tant que senga pardon au sala ba vidéo no pour na base nzoke za ka base te caméra mutatinda ko abi déstabiliser odon do za teti odon di ma corruption te odon na banda e kala aboya na kokende na bato wana tina suka eloko to tika ngoti en plus ba vrai résistant de siko baye koya pour ya ba ventilo to seno mo liboso pasteur na kati église na ye amelela ka basi bambu machatumba yaka babilo kono na kolo balanga ngote na yebiti place ondo somba bambu mano ndo somba na Londres yo moko zo somba yango mais au commission yango biso ne tomelaka yango pourquoi ko za na méchanceté ndengo wana ça c'est la sorcellerie. Nazo zila chatumba okomaka ata na mire na yo ke yo odo makamba lobi akosi yo chat ata video so sala ngoza mulai komaka na kacha na mire na yo ke makambo odo lobi akosi na lobi na ngate na ko jwa audio na ko chango na internet bako kango na Kinshasa kuna bako kata ba pena ba borno wana idiot salaud sale traître pauvre malheureux tu vas mourir pauvre okanisa ki Congo za bilanga po boteka yango nzala bozo kokate bozo teka mboka bozo kende kameri wana akomi multimillion même milliard lanzala ba place bozo kende le lanzala batu wana ata bazolo ba mabina nga baza pe batanga ebani banda kala mais oyebi sote ke tanga audio asali parce que soit audio na ota na yoki pena bien ngozo finga kamera kala mingi te akosali sa kamera AVC kamera zo trembler liboso a mwasi azo lenga liboso nga soki na ye na ndako kamera bakomo yebisa basoda oka soda prince côté kuna parce que